Très heureux de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de l'émission du Ténèbres à la Lumière. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans cette émission, dans ces nouveaux numéros de cette émission. Vous savez très bien, l'émission se pense à bilingue. Tolobara lingala, ou le papier français, ça dépend parce que bino, beaucoup bien qu'on comprendre biso. Vous voyez bien que l'émission Oyo et Ambela bino, bah, sali en Zambé. Mingi penza to yambaka basali ya nzambo bazalaki ba sataniste pe ba bongola motema ba ya epai ya Yesu Kristo. Émission elekaki to yambelaki bino évangéliste Vasco to betaki na masolo ndenge nini abandaki musala ya soloka pe ateaki biso ndenge nini na mai o esala makala ba bomo na biso to découvrir yango kasi lelo boko sepela bozape déjà ya ko sepela parce que kaka yenda zali kaka invité na biso. Kobanaye, Bobina Kingai Mingi, l'émission Lekaki, mais Moses, deuxième partie, Yangoyo, Kitisa Télécommande Nayo, Yebisa Mutazo Lamba, Akangana no Rechopa, Kwa Kozik Sabiloko, pour Lelo Ezali Yako Yinda. Mbote évangéliste. Mbote papa Moses. Boni santé. Oui, santé Zabien Angolo Nanzambe, pour te Yesu Christo nde mobateli malamu. Soki akobatela te oyo akokengela akosala musala punda. Amen. Mais olinga kosambela mingi na ibandele émission. Oui. Article onzela osambela sans prière vie ezate. Eloko nyonso kosala na bomoi na yo, il faut Yesu Kristo liboso. Po te eloko nyonso na Yesu Kristo na kati nango eshuwaka te. Tobondeli. Nzambe malamu, nzambe na bolingo, nzambe na nguya. Ozanzambe okotikala nzambe. Ozanzambe oyo kokani na moto te. Papa topesi yo merci po tobongi na lokolo. Tokumisi kombo na po tozali nzambe. Papa to banda na yo elongo na émission oyo tosukisa no pe elongo. Bana na nyonso bakolanda émission oyo baleka na kobikisama na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vraiment na bandako balobi wow makambongwe bandi. Déjà, mingi penza ba kolanda yo ba yebi yo mais kasi misusu ba landi yo lelo kaka na lingo sala moi présentation mukie une brève présentation. Oui, na salaki présentation nazali kombo nanga évangéliste Daniel nazali pasteur na église La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ o izali na Masina Petro Congo na Terminus avenue Kutunga numéro 7. Okay. Donc, une déplace église nazo kamba ezaliwana nazalaki ex catcher sataniste. Okay. Mais lelo nzambe ya mawa nzambe na nguya asembola loboko na ye alongolanga na ténèbre aye nanga na lumière. Na yebi ke bana na nzambe baozela baye bandenge ni na kutanaki na Yesu Kristo pona bongwana na longwana misala soloka. Bolanda kaka émission tina suka nde toke na épisode oyo eza deuxième épisode bokoya koyeba yango. Bokoya koyeba yango fidèle téléspectateur bozala kimia boko sosola pena malamu nini sala makala mosala molili parce que molili nde ko kamba makamba bonzoto nini sala maka bobele na émission oyo ezali na ba chapitre pena ba épisode tozali na premier épisode isika wapi alobela ki ndenge nini akutana kila baninga oyo bayaki kokota ye nanzila wana tosukaki esika oyo bokomaki na temple. Oui. Bokomi na temple et maître na bino basengi monenga liboso babengi olie basenga ye papa na bango. Bango moko babengi komba papa na bango. Papa na bango abimi na kitalatala maître wana sali cérémonie abendi papa na bango na likolo ya temple. Tango abimisi ye asalie sous cérémonie na temple papa na bango akomi soso. Soso wana ezalaki même soso oyo moninga wana amemaki apesaki. Ozomona donc yango na lobi batu nyonso o basenga bango banyama makila o pigeon taba soso eloko nyonso basenga na monde ténèbres mema opesa batu na famille sans le savoir. Mais évangéliste na mona na mabala bakosenga mobali amema apesa ntaba tango bakosenga ba bien ba dot pona ba mwasi ya moto abala mwasi na ye to pe abala mobali na ye. Mais na mona ka basenga kantaba famille ya mobali bakopesa ntaba
pe famille à moi c'est qu'on peut s'appeler ntaba pour ceux qui famille on va les pesi ntaba moko na famille à moi pe il fait zongi sa ntaba na famille mobali touché eloko moko eza makasi ndenge toya na témoignage oyo tolobela pe makambo mabala OK puisque pendant 24 heures diable atindaki nga na bebisa mabala bato OK nakanga pe basi babala ti ozomona omoni kaka tango esika libala esalamaka bato basali libala na moi libala to basali na moi bandoka famille papa bazali bandoka famille mama pe bazali mais na butu kaka place basali libala wana bandoka nyonso baye kosangana ka esika wana na butu pona koluka ndenga ko détruire libala wana yango moni libala musu bato babala na tilo bana bayaka te c'est parce que na moi basalaki libala na butu pe ba kozongela libala wana tokoya kosimba ngo nga nazalaki na esika oyo olobaki bato nyonso bapesa banyama oui na bandako oui ça likambo ya nganga to pesa oui il fait kopesa nyama ezali mabe eza mabelo nyonso ya makila yango na lobi un bon chrétien tango bakomeli ntaba nini okozwa kaka mbongo na valeur eloko wana prier pour na opesi eloko nyonso ya mwana ya nzambe eza kake na monde ya ténèbres ozomona libala wana omoni mabala ebele basi ebele baokina kokufa mibala ebele baokina kokufa bapesa ntaba biloko ya makila bandoki ya famille bantaba eza bango na bango nde bamikabami sans le savoir un jour famille bamoni mobali wa komosala mwasi wana bwaluka basi mosusu apati kaka ntaba wana babomeli nango yo mobali ya lobi makambo ya libala tokolobela yango mpo eza vaste tokolobela na deuxième partie to progresser na partie mosusu très bien parce que ezali émission esengeli bayike bato bakolanda biso basosola mpenza mayeto koloba awa malamu mpenza sikoyo ntango babimisi ye babeti papa akufi tango babimisi papa babalusi soso na kati ya temple bakati ye kingo bazwi makila batie na verre bapesi sikoyo moninga wana meli tango ameli akomi ndoki do basali ye cérémonie ozomona asali alliance na Lucifer ayebaki ke abomi papa na bango to ayebaki mais oui po azomona omoni yango na esako ndoki abomaka mutu na moi te na butu c'est parce que aza envoûté na kati ya butu wana tango azosala makambo wana omoni eloko nini lisusu ye passé babengi moninga mibala lekani babengi olie basenga ye mutu babengi kombo yaya na ye ya mwasi yaya na ya mwasi abimi na kitalatala tango abimi na kitalatala balobi na ye bapesi ye flèche bobi beta ye na tolo azwi flèche wana abeti yane na tolo tango abeti yane na tolo yaye esika azalaki likolo mbeto motema moto motema pema bato ya ndako basutuki maître ye na kitalatala asala incartation abendi yaya abimisi ye na kati ya temple oyo bazomema wana bazomema poso apamba l'hôpital yaya ye wana atikali na temple asali ye cérémonie abalusi ye soso akati ye makila soso wana abalusi même soso oyo camarade wana pesaki maître wana ozo comprendre olie basenga camarade wana pesa bango moko bazopona bato yana sako diable azwaka kaka eloko oyo moto alingaka mingi bapese makila ameli moninga na komi ndoki asala alliance na Lucifer kachere nyonso babima kachere amela makila ya moto alibanda te ya famille na ye orandi nzambe atindi biso tofungola bana na ye miso amen omoni sikoyo bato balekaki ebele eza molai mpo tozalaki ebele cérémonie wana ezosala ba 1 minute 2 minutes esili ekokoma tour na nga babengi Vasco lekana na lekani olie basenga nga bakontinue kaka na ndenge baobenga mpe baninga baye kobenga kombo papa na biso Célestin
olenga na pesa kombo papa na tikala ko pesa kombo papa te mais soso na pesa ki bango mo monde ténèbres c'est poni papa to ba bengi Célestin olie papa bima papa bimite makile bimi omoni présence ya mo Kristo na kati ya monde ya ténèbres présence ya mo Kristo na kati ya monde ya ténèbres échandisaka ba programme ya monde ya ténèbres. OK. Vrai le Christo et si kozali présence na yo il faut tia bandoki ya quartier no mal à l'aise. Présence na yo faut bandako tia bandoki ya liberté no mal à l'aise. Pour to na Yesu Christo aza kati na yo ndenge lobi na 1 Jean chapitre 4 verset 4 oyo aza kati na nga azali plus grand koleka oyo aza kati na mokili. Pourquoi papa bimité? C'est parce que papa azalaki na vie ya kobanga Nzambe. OK. Azalaki na vie ya kosambela Nzambe, azalaki pe na vie ya kosalela Nzambe. Et pas na biso. Soki komi 20h papa kandi porte mwana muso akoza libanda te. Bio nyonso na kati ya ndako. OK. Donc mon évangéliste na kati yote mutu oyo asambelaka makasi, mutu oyo abangaka Nzambe, mutu oyo atambola na ba principe ya Nzambe moendo ki asimba. Mon ekosimba yo ndenge nini bazomona te ba mona makila na Yesu Kristo. OK. Omoni puisque na mokanda na Colossiens chapitre 2 verset 13 à 14 à 15 alobi makambo misato na 13 alobi na biso asopaki makila na ye efasaki ba signature nyonso. Amen. Oyo ba signa pona ba pasi na biso oyo ba signa pona kufa na biso mokolo wana na Courrouge asopaki makila ni efasaki ba signature wana na Colossiens 2 Colossiens chapitre 2 verset 14. Okay. Alobi na biso makila na ye epasonaki bordonnance nyonso. Parfois ndenge eza wana mo Kristo kombo na yo bakoma yango na liste ya bato oyo baki kobala te vino mobimbe ezaka na kiseliba prolongé. Mais soko ndimi Yesu Kristo na kati ya bomoi na yo akopasona ordonnance wana. Na 15 alobi na biso akonza makila na ye edelojaki nyonso ya misala molili. Donc peut-être okoza na ndoki moko na famille na yo soko ndimeli kaka Yesu Kristo na bomoi na yo otamboli na kobanga ye makila na Yesu Kristo eza capable ya kolongola kindoki meme oyo bapesaki mwana na yo. Amen. Mais lelo ba chrétien belé bakena église babetaka maboko basambelaka évangéliste mais vieux changer te makambo eza Nzambe te. Esengeli ba chrétien bazo kufa eza Nzambe te ba Kristo bazo tozalaki ba Kristo bazo sambela. OK. Bazo banga au nom de Jésus mais tokanga bango tozolia bango. Oh, c'est parce que bazana esika o babebisanaki na Nzambe. Ozomona problème ezali kotala esika obebisanaki na Nzambe pote lisumu oyo ozobomba na kati ya bomoi na yo eza lokola nyama oyo ekoti na kati ya madesu yango ebomaka madesu ndenge moko lisumu ozobomba kati na bomoi no yango ekoboma yo. Diable aza na bakamera misato te na monde ya ténèbres tobande komona bakristo ka na nzela masumu yango bazoloba nazobandela koloba yo mo Kristo au point sami na 12h juste 12h 1 seconde c'est repentir longola lisumu kati na yo kote repentance ne mutezongisi bolinga moto na Nzambe lisumu nde mutekaboli moto na Nzambe yango mukolo wana bokokaki papa te papa bimate pourquoi malgré ndenge wana 20h30 mona nyonso na ndako porte kangami tokobanda intercession na kati ya ndako na biso kote église ya liboso na biso akoza na kati ya ndako ya moto tokoremercie Nzambe tosembi mawa na Nzambe tosembi makila na Yesu Kristo pe toape sécuriser nguya molibo mosanto ekita to détruire nyonso milimo mabe na prière ya komba alors tokolala tangu deja bointerceder na kati ya ndako bongo bolali porte eza lisusu ya kofungwama te na monde ya ténèbres tangu bakoluko bakomona ote Yesu Kristo faya protéger bino pote ya lebi na mokanda na Jean chapitre 14 verset 13 à 14 nyonso bokosenga na kombo na nga ekopesamela bino. Amen. Omoni mais kasi mokolo oyo kendaki babengeli papa babengi to bayebaki te sikolalaki wana esi nalongwe na ndako ya baboti nalobaki na première partie nakomi kolala na bandako ya bekiri tolobelaki mama papa mwana no akima ndako akomi na bekiri luka Nzambe
zala prophète ya mwana na yo loba maloba malamu liboso na nzambe mpo na mwana na yo maloba ne ko déclarer mwana wana ozomona po liloba nyonso eza na Yesu Kristo na kati et déclaraka moto taza na monde ya molili lelo nga so naza déclarer à cause ya mabondela baboti nanga tokwana témoignage bana na nzambe bakolanda bakoyeba papa bimi papa bimi te babengi kombo ya papa olenga napesa kombo ya papa maître na ye moko abengi sanga napesa ye Célestin olie papa bima papa bimi te makile bimi mbala moko maître na yebisenga binga na bengi esimbi te ye moko luka moto pesa présence nanga échandissé programme à monde à ténèbres. C'est parce que, et si quand on dit Simba, ils ont Mouyuda. Mouyuda, monde à ténèbres, ko Simba été. Et c'est le makila na Yesu Christ du Malibusonaï. Amen. Peut-être makila na Yesu Christ ya onde battre là. Amen. Et le qui même antibal. Ozomona. Amen. Si ko balobi papa Simba te pesa mutu mususu. Nathalie maman mutapese nanga rapport papa kwa inanga na bengi kombo mama siko tala badenga nyoso bango moko ba poneli bango menga batindi nga na benga na bengi kombo mama olie mama bima te makile bimi maître wana lobi changer ba kombo mususu na bandi banda na kombo ya liboso ti ya suka muta bima te makila nde sali nini ebimi makile bimi pourquoi c'est parce que na katanda kuna biso vie de prière ezalaki makasi avant balala mais maintenant zo mona banda ko ba Christ belé moi si avala la bondeli mobali akoti na kuti ya masanga oya kangi ça va passer message vraiment moi si avala la bondeli alali mobali akoti na kuti ya masanga donc oya kangi porte oya ye ko fungela porte oya kangi porte oya ye ko fungela porte papa na mama babondeli balali mwana moko abimaki esala ekobo aye kokota bango bakangi porte oyo afungoli porte yoka nayebisa yo na monde ya ténèbre diable asalaka tout na chaque famille atia anteni na ye moko tokoya kolobela yango ntango papa abimi te cérémonie ya bato mosusu ezosala ba 1 minute 2 minutes posela mais yango ezotala molai ok monde ya ténèbre ebandaka cérémonie kobanda 0h30 si 3h30 30 minutes voilà beaucoup de tokomaki déjà tozolanda déjà après tozolanda déjà ba 4h pour heure ya cérémonie c'est silaki parce que réaction ya maître na yo maître wana siko tanga moni heure c'est ki baninga mutubi bazaki fo ba passer abimisi biso libanda bino nyonso abimisi biso pourquoi naki koyeba ngo tango na koli na mystique abimisi biso pokoko oyo akabaki nde sengela kaza aya apparaître bayokana naye c'est-à-dire toi qui malembe na ngibata ça devient sérieux cette histoire mais c'est vrai hein, c'est une histoire vraie et réelle moi-même je suis témoin oculaire de ya tembe kutezate tozaka toujours na mateya parce que bobe mission oyo to lebelaka mateya et témoignage to côté ya batu na nzela ya témoignage ya vécu ya l'homme de Dieu mbote na batu nyonso bakola na biso na ngwa oyo na rappeler pe bato bazu biso bazuli bakola na biso ezali émission des ténèbres à la lumière Nayambi évangéliste Vasco merci l'ingénieur Alain derrière la caméra merci na président Joël Barezo président Manassé Mapanda pasteur Timothée IC pasteur Alain Mukuba merci na bino nyonso bozwami bokolanda biso na oyo nazongeli yo nano évangéliste olobi babimisi bino libanda et puis oye koyeba makambo wana tango komina okolaki na mystique mais kasi muto atekaki yo ezalaki koko oyo akabaki nga mutu na ngeza boye bato bakolanda est-ce que ezali pe na moto moko ya libota pa kokoteka bango parce que ça nous soba ko bika ba situation difficile baye bakate nzoka makamba ko bika nzoka si bateka bango ke kobota te dike si bateka ko bala yango nazolanda na ola message bateka ka pe moto ya molili Yesu Christ apesinga manda pona baka difficile na yo na libota na yo soki moto moko akabaki libota na yo na nzela na yo Yesu Christ aye koluka yo po obikisa libota na yo amen na uti koyebisa yo awa na chaque libota diable ataka antenne moko po a opérer na kati ya libota wana okay po diable
azali omniscité aza omniprésente. Yesu Christ azali omnisci azali pe omniprésent. Ayebi nombre soki ya moto na biso. Mais diable peut opérer na kati na bombo ya moto. Soki alipi azozwa te faut antenne na kati ya libota na yo. Il faut atinda antenne moko pembeni na yo. To okweyisama na lisumu po lisumu peza parmi bantene ya diable. OK. Mais likambo koteka. Likambo koteka. Kasi a partir ya antenne wana. Koteka kiyo. A partir ya antenne wana. O diable ati. Antenne wana za pona koluka nani azali na étoile na kati ya libota wana. OK. Po akabaye na maboko ya diable. Po étoile wana ekoma fonctionner na molili kasi na moite. C'est-à-dire diable abundisaka étoile. Ya kolobela mission o ya diable azana ngo pona moto. OK. Lelo to na deuxième partie to progresser po bana nzambe ba comprendre na nos témoignages oyo. Yona lito ki malembe. To ki malembe o peut témoignage pe o teba na nzambe o bazali parce que la minute oyo motumo avana ndako azomona ba saison comme là. Bazo bateke bateki yepe. Ça tekamaki. Ba to to ke nzoka yesi bateka kayo. Bakabaki. Eza koteka na kokaba. Différence ezali na spiritualité. Différence yali kokaba ezali mutoyo bazo lukaba initié na sorcellerie ya famille na ye. Bandoki ya famille bakozala na mboka. Ndoki ya famille na kozala esa kufa neti kananga. Koko wana zala kufa me mama na biso ayebi ete. OK. Ozolanda. Do azali koko ya bakoko ba mama na biso tokwa na histoire. Esa kufa. Mais chaque butu ayaka na réunion ya bandoki. Pona kwa kolandela ba projet na oya tika. OK. Ndenge tozali boyi. Lo ezali na mefungwami te. Lifelope ezali na mefungwami te. Soki moto akufi kati na Yesu Kristo OK na lieu de repos. OK. Esika ba Lazare, ba Abraham bazali. Soki akufi na masumu OK na lieu de tourment. Lieu de tourment de monde astral. OK. Prison. Tokoya kolobela ngo na témoignage ndenge tozoya. Toko bakasi koko abimi. Koko wana bimi po ba négocier. Ba négocier ni yebise soko tiki. Arrêter cérémonie oyo. Bato wana bako déclarer ye. Bato ango banani. Moto aza mwana na nzambe bakoka koloba teke mutu na Yesu Kristo. Okay. Po kombo na Yesu Kristo ezali bombi na monde à ténèbres. Orandi? OK. Kombo na Yesu Kristo ezali kake na kati ya monde à ténèbres. Moto oyo atambolaka na kobanga nzambe. Soki atangi kombo na Yesu Kristo fo ba retour esalama na monde à ténèbres. Omoni? Okay. Sikoyo koko wana négocier alobi baluka moto libanda. Aluka moto libanda pona opesa. Na époque wana ezalaki déjà ba 94. Okay. Nde abimi libanda. Na 4 ndenge ba mama bakenda kozwa mapa. Akutena bango beti moko kibota. Wana nde ba koko wana OK. Nde a récupérer ki mama ba abimi na temple. Babalu soso ba pesinga makila na meli. Donc la cérémonie na nge salaki au contrairement na ya bakacher mosusu. OK. Yo zwa ki mutalibota te. Ya libota te. Ote na mobeko ya cérémonie ya kache za la kabongo te. Il faut muta pesaka o ya libota. Bandeko mususu yango moni batebere na silisa. OK. Alobi ngai soki nganga tondo ki alukinga kozwa ngai te na likambo moto te. Mais lisumu za malédiction. Nzamba condamné mokili à cause ya lisumu. OK. Tango sali lisumu, même nganga, même sataniste, même charlatan, même ndokia karta ko coopérer na bandokia libota no po baliayo. Yango mo Christo kweisami na 11h juste. 11h, une seconde, na vite une minute. Okay. Une seconde se repentir. Longola lisumu kati na bombo inayo. Peut na mokanda na 1 Jean chapitre 3 verset 8. Bible lobi na biso moto asali lisumu azali mwana ya satana. Po satana salaki lisumu ute bandeli ya mokili. Kasi mwana na nzamba yaki pona ko détruire misala ya satana. Omoni, a détruire misala ya satana na banani. Na mutu asali lisumu ako mwana satana tango se repentir azoni mwana nzambe Yesu Kristo akoti kati na ye a détruire sko misala ya satana. Très bien.
ba programme soit détruit yango mon to banda ko boma même ba pasteur bazoteya na ba pasteur bozoboma pasteur bazoteya kaka na cher wana to bomiye c'est parce que pasteur a bien azame sika bebisana kina nzambe neza ko bebisika nini tala ko bebisana na nzambe zaka kalisu na ngi ba fidèle bayeba ko bebisana na nzambe za lisu mwana ba pasteur rebelle ezana ba pasteur rebelle basimba pe bakisite OK nzambe apambolaki bango na bandimi na église ntango akomi komona basi ya kitoko bazoya akomi na bilula-lula akomi kobima na basere na ye église abebisa mboya na nzambe eza odone sekona paster watango yotia bandimi na mibali maboko ya basi maboko otia bango ne molimo ekoboti église wana ezwi déjà procession na maboko ya diable alors bango nde tobandaki koboma to pasteur oyo aza na Yesu Kristo même l'église na ndoki okotata okima babi Samson za kina basebele olobi babi Samson za kina basebele bon na koyebisa yo boye eza mateya toza sur na koyebisa yo boye tango Yesu Kristo ayaki soko tena mokanda na Jean balobi koko na biso Moïse alobaki toki kobala basebele Yesu alobaki ni na mokili nzamba salaki ne bandela mokili nzamba salaki mwasi kombe mobali kombe mwasi moko mobali moko Yesu apesaki bango réponse de kolobaki non mwasi moko mobali moko moto nyonso oyo akokende na kobala basi mibale misato ekomi déjà adultère voilà Yesu Kristo aye place ezali felo place ezali felo yango moni Paul alobi soki okokoka kobala te esengeli otikala ndenga na zabu omoni alors eloko nini epasse to bapesi nga makila na meli bapesi makila mama bato ya balabala ya mapa oui na meli ça dit ba mama to babima na tongo na 5h il faut baza na vie à prière baza na vie à prière baza na vie à prière Montréal joie non pénal baza na vie à prière transport baza na vie à prière mutabate la kezaka ka Yesu Kristo abate la kana pratique moko te tambola kaka na kobanga ye oyo nyonso eza pratique eza bondoki mo olobi na biso ke ndoki ya libanda akoki kolia moto akati te ndoki ya moto ndoki ya libanda kolia ndoki ya libota na akolia moto ya libota te po il faut à négocier mais ndako babomani mama wana mais qu'est-ce que expliquer biso ba négocier que ezaki ndenge leka ki est-ce que OK omoni mystique ezali niveau na niveau donc koyebisa yo awa ke diable akitaki na un tiers ya ba ange un tiers ya ba ange ba niveau na ba niveau un sataniste un charlatan un magicien un féticheur occupé ko sacrifier botu ya libota bato na nzela masumu a sacrifier pe aza mutu na masumu bwakaki bambongo mutu ya lokoti azui alingaki mwasi moko abimi na ye apatia ko bima na ye apesaki mbongo mwasi wana te alie kutu mbongo ngo te bazui bozolanda comprendre alors mais bandoki bazalaka na pouvoir te bandoki ba sorcière bazali bana bitinda ba sataniste na ba charlatan yango moni ndoki oki komikota na famille batu bongo te il faut coopérer na bandoki ya famille wana omoni ndenge tosambelaka okosambela makasi okomo déranger bandoki ya quartier na prière wana bakoluka bandoki ya famille na bacoopérer po baluka ndenge babundisa yo mais na ba charlatan ba sataniste bazali na science moko ya niveau likolo tango yosala masumba okango ba sacrifier yo bapesi yo makila ya mama bamonaki na balabala oui bapesanga makila ya moto mosusu ya balabala na mela donc ebukana no mibeko ya cérémonie ya kati OK ezalaka bongo alors tokomaki bandoki tokoma ekobunda bakomba malgré na obunda na banda ekopola kaka baninga nyonso pe banda ekopola moninga moko utaki mbanda kaye abunda bakomba abunda meme na metro format biso bakenda nili biso nyonso tolandi tokomozwa bakisi tango komba na wana ebundama na karai wana na ngambu boye matcha liberté zate serwana wenza bitabe moninga wana ekobenga nga lobi Vasco na moni oza na étoile mingi na lingi na zonga mbandaka mais soko lingi na memo epa mettre apesa kanga kisi kwa komiso pe na niveau oyo nga naza nango
bien aimé nalingo comprendre eloko moko bitumba oyo monaka na vie na yo babundisaka yo te babundisaka eloko eza kati na yo eloko yango eza étoile étoile eza destiné na nzambe moto aza na destiné na nzambe kati na ye eloko komona eza bitumba soko ozomona bitumba na kati ya bomoi na yo te yebaki nzambe aza kati na yo te esengeli babundisa yo mpo nzambe abundela yo mais attention toza na deux sortes ya bitumba toza na bitumba mosusu ezoya na vie na yo ozomona vie na yo ezokita kaka baproblème ezomultiplie kaka yeba koza na kati ya prison ya bandoki mais eza na bitumba mosusu bazobundisa yo mais sika bazobundisa yo esika kaka nzambe bazotombola yo yeba ke bitumba wana eza na Yesu Kristo kati na ye yango ndenge biso mo Kristo soko tangi na mokanda na Acte chapitre 12 okomona Hérode akangi Jacques abomi Jacques asepelisi bato tango akangi Pierre église elobi na Pierre tokolala te foto kende kointercéder bakende koluka nzambe na moi te na butu libondeli ya butu eleki libondeli ya moi bien aimé yoka kota na mabondeli ya butu vi ya mokristo eza na moi te eza na butu tango église eke kosambela bien aimé bikamba kokamwa système automatique oyo ozomona lelo epanzani monde entier ebandi na Yesu Kristo na Pierre na prison alléluia tango église eke kointercéder Yesu Kristo aya koti kati na Pierre basheni oyo bakangaki Pierre na bakadene kweyaki saba fungola ngo tango Pierre akomi liboso ya porte fongwami saba fongola yango porte fongwami yango moko bagarde nyonso kao nazoyebisa mutu moko tambola kana kobanga nzambe makambo nzambe akosala eloko mona ngo lokola ndoto meza ndoto te tika ete baporte nyonso ekangama na vino efungwama baporte ya bamariage efungwama baporte ya bamillionnaire efungwama baporte nyonso efungwama liboso na yo baporte nyonso oyo monde ya ténèbre efungolaki mpo na yo lelo Yesu Kristo apesinga manda na nzela na liloba na ye mpo naleka na kokanga baporte nyonso oyo bandoki ya famille no bafungola liboso na yo mpo na pasi ya libota na yo mpo na kolela libota na yo mpo na baka difficile ya libota na yo Yesu Kristo apesinga manda na nzela liloba na ye mutu ayebi ndenge bakangaka ye nde ayebi ndenge bafungolaka mutu ayebi ndenge babebisaka ye nde ayebi ndenge babongisaka soki diable etilizaki nga panda 24 ans mpo na kobebisa bavia bato mpe mpo na kokanga bavia bato me lelo Yesu Kristo apesinga manda na liloba na ye mpo na kobongisa bavia bato ebeba mpo na kofungola banzela bato ekangama kohésite te benga bien aimé numéro na nge ezali 081 43 30 475 eza affiché wana 081 46 14 476 eza ba numéro mibale olingi kolanda biso obeti pe DVM Daniel TV eza chaîne na YouTube osabone olandi biso na kati église ezali na Masina Petro Congo esika nazokamba na Masina Petro Congo na terminus soko komi na terminus otuni avenue Kutunga numéro 7 église ezali wana Yesu Kristo apesinga manda po na baka difficile na yo kohésite te benga nzamba mona yo azala na yo soki Yesu Kristo azongi te tokutana bino na troisième partie ya émission na biso toko continuer témoignage na biso ti na troisième partie ti esika nzamba kosukisa biso na témoignage oyo oza na ba problème etungisaka yo oza na ba problème olotaka bandoto ya mabe eloko moko ekomplikaka yo benga pendant 24 ans na monde ya ténèbre na yebi ndenge diable abebisaka via moto na yebi ndenge diable akangaka via moto na yebi ndenge nini diable alelisaka bato Yesu Kristo apesinga manda kaka pona problème na yo benga tokosambela Yesu akokita okoleka na kobika évangéliste na soki si na prière
tokomi na suka mais avant to suka na prière la lingi ba na nzambe na mission to sali lelo ba retenir eloko moko nini oyo kaka na mukuse après na libérer yo nini ba retenir ndenge ba lande biso na deuxième épisode oyo. Bon, eloko malamu ya ko retenir ezali kaka soki okoisami na 12h juste. 12h 1 minute se repentir. Ko bomba lisumu na kati ya bomo inaote. Po lisumu ozobomba yango ndeza bitumba nayo. Lisumu ozobomba yango ndezo nyokola yo. Se repentir. Ko luka na yo délivrance na banzele belete. Secret ya délivrance ezaka ka repentance na mabolongo na se. Soko se repentir ozongisi bolingo na nzambe. Yesu Kristo akokita kokota kati na yo. Molilu ekanga yo ekotika yo. Et délivrance yango ndeza mama ya prospérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ba numéro ezali affiché wana. Benga mosali nzambe tangu nyonso tope yaka koluka ye na avenue Kutunga. Ezaka na Petro Congo na sima ya Sep Congo otuni kaka avenue Kutunga bakolakisa yo esika mosala nzambe azali. Merci na équipe monene technique esunga kinga ipote na komela bino na bandaku. Merci na ingénieur Alain, merci na assistance ya bato minene ya mboko pe artiste Barezo, Joël Barezo, merci na président Manassé Mapanda bazaki wana pona ko assister ngai une émission oyo. Merci na Dios. Ah, je vois c'est Dios, merci d'être là aussi présent. Merci na bino nyonso. Beta Daniel Télévision izawana au s'abonner au kolanda pe ba mateya ba enseignement na ndenge moko ya bien. Ezalaki émission des ténèbres à la lumière, ezalaki présenté par Ndeko Nabino Moses Mboma. Merci, merci na évangéliste Vasconde Toyambaki na émission oyo. Na évité to kosusa na losambo na tikelo. Joyeux. Quant à moi Moses, je vous dis bye. Au prochain numéro. Nzamba lola nzambe na bolingo papa malamu. To pesio Maxine Kolo to bandaki no lokola alpha to succès lokola omega. Bana na nyonso o bakolanda émission oyo o traité ba cas difficile na bango ba o bazalaki maladi babika ba o bazalaki na kufa longwa bomo ekota ba o bazalaki na ba problème bazwa solution na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso amen.